Bonjour maman Sylvie. Bonjour papa. Okoyebisa biso awa toza wapi? Awa tozali na terre jaune na Mpasa 1. Ok. Terre jaune na Mpasa 1. Awa oyolakisa biso nini? Bon, papa nanga nde kaka ezalaka naye kolakisa bino lopango oyo ezali na nsima nanga place nga na telemi. Ok. Lopango ezali kotekama. D'accord. Lopango ezotekama eza ya dimension nini? Pièce contre pièce ezali 13 mètres sur 15 mètres. 13 mètres sur 15 mètres. Ok. Wana na talo boni. Bon, babandi na lopango oyo na 1500 à débattre. À débattre 8500 à discuter. Ok, 8500 discuter. Lopango ezali na ba document nyonso complet. Sans problème. Sans problème. Ok, sikoyo awa soki balingi ko rejoindre yo to rejoindre yo soki mutu amonani to koluka yo ndenge nini ba contact ezali Mais soki kilia monani ok contacter Maman Doris Lema. d'accord Maman Doris Lema nde akosala ke ngai na acheter akosala tokutana nde kaka ezala. bon ok sikoyo tokoki kozwa bilili ya lopango ezotekama. Ok. Aux hommes bien forme. Ok. Oye nango tout droit na balabala ya principal. Obandi banda a fondation oya studio za. Ok. Bani place na telemi awa. Nde na zoki ndaka. Ok. Limite yango wana. Sur 15. 13 sur 15. Ok. Comme ça ngana zwa sikoyo bilili oyo esengeli natika ona omukie. Maman Sylvie, ce que vous estimez, distance ya lupango na route principale ya Makadam ekoki ozwa à peu près combien de mètres? Ah, tu ça va 6 minutes hein. Il m'a moins candé tout le monde. Ok. Oui oui. Maman na biso mima. Ok. On a 6 minutes de route na moto. To na makolo. Non. Tant tu as combien de minutes? Bah 6 minutes non? Bon, 6 minutes pesé belé. 6 minutes c'est belé. Tu as minutes? Ok. Ko ute pananga, to yewana na boulevard Lumumba. Oui oui. Na moto na 3 minutes hein. Ok. Ok, maman on va na quartier ndenge après Sibiso et Yano ya kolobake. Na moto to ko ça 3 minutes 4 minutes mais 6 minutes. Olonga na boulevard Lumumba komi na lopango wana na mako. Ezali musikate na Prince. D'accord. Oui oui. Namoni quartier. Oui oui. Ngomba o mai o boina bomoni yango? Te, ngombe eza te. Ok, ngana kanisi bilili nyonso na zwi to soki na biso awa pour nous conclure.
Ici, là. Ici, là. Ici, là. Ici, là. Mbote Maman Sylvie. Mbote mobali ya mishi. Awa. Vraiment. Awa na mono memi biso na kabaka ta lupango awa. Ezali terrain, ezali lopango na ndako yo beta lisolo. Bon, noko bana. Mama. Otala ngomona ngandeni. Kitoko makasi. Hein? Kitoko makasi. Nazam. Otalinga penza bien. Très bien. OK. Omoni kabakata ya stade oyo. Oui, oui. Lopango yo ezali koteka. OK. Na Doris Lema tolobaka ki okundolaka. Okundolaka. Oyo ezali lopango ya oza na projet otongelanga école, hôpital, appartement. Ya que tant ba diaspora bazo ya ba vacances ba congé ba ba van en tout cas mon pepo on nzambe na ngayo o mona vraiment mpepe kitoko kabakata ne loko nyoso OK o ezali na dimension nini
30 mètres sur 22 mètres. Ok, 30 mètres sur 22 mètres. Ah oui. Awa sikoyo babeti lisolo ndenge nini bacheta loboni. Bon, papa kolo lopango alobi ye abandi 30 000 à débattre. 30 000 à débattre. Pour la nyonso. Donc c'est que possibilité ya kokata ndambo pe ezali. Il y a morcellement. Ok. Hein? Ok. En tout cas, ata morcellement, c'est pas morceler pour moutazi côté à vide, moutazi côté ya ndako. Ok. Ndako ezali chambre salon, deux chambres salon, eza munene ndenge nini? Chambre salon. Chambre salon. Batouati chambre salon pona ko batelaka bakata ya stade. Ok. Siko pona mutu akozwa morcellement oyo ezangi ndako, terrain vide. Ba eza na talo boni. Côté à terrain vide alobi suka na ye 11 000. Côté ya ndako alobi bapesa 15 000. C'est que prix à suka ezali 26 000 pour na lopango yo compagnon sur ndenge ezali. Ok. Donc ezali 30 mètres sur 22 mètres. Okay. Tokoki ozwa bilili nango? Papa zonde molingi. Yo sikoyo et bandeli place maman vandi. Moi place maman vandi. Ok. Et comme on a fait bandeli. Moni ba. Ya clôture, ça bandeli clôture. Ok. Place na bandeli. Oui oui. Pour ça tout ça kasa ba. Comment le ba? Présidentielle, ceux qui candidat Katani, Azala Kanani, les chanceux, Kozala, sénateur du monde. Écoutez ma cause dame plaire au-dessus de la montagne. Il peut le consoler. Si ce n'est pas vous, Papa Mathias. Yoka Manzaka. Poste à couleur. Barbara Masrel, la première dame de l'unité. Gabet Okoli. Awa Sylvie. Papa. Eloko moko na bosa no tuna. Ngai papa. Awa pe mikanda nyonso ezali complet. Sans problème. Ok. Donc, à mon côté, quand le pango. Oui oui. Il y a vérification. Ok. Il y a mon azé, ma grand frère, ma grande soeur, ma petit frère, ma petite soeur, ma papa nanga, ma maman nanga. O tenga linga kelo kwa munene. Ah, kelo kwa munene yango yo. Ok. Kelo kwa dali tole kalo kola yo. Vraiment. Ma papa oyo baye bakama solo. O batala kalobi na bango. Ngana bwaki yango. Ebite ana zaka benganga. Mama Sylvie nga wana mba. Oyo. Papa motene na sala ngona fia. Ndo wapi? Lelo kwa bu. Soki oleki yango etali yo. Vraiment. Basa bien basa balobaka lokwa ba angelu pembeni ya Jésus. Mibalo balobaka lokwa ke bango basala ka masumu te. Ngana bwaki. Gwema yeyo abwaki. Yo benganga to beta lisolo ngana mando cha baloka. Ok. Ouais, 30 mètres.